président d'Angola. Bango va représenter Angola bisonde. Bango va la Congo ba kena matanga mil cheki ba wala wana munyo nzana CG na bisonde te CG Jini Mundeke de Kabinda kunene. Makamba bien ezana ngamu na biso. Chucha lumière Moussa qui est assez souvent comme moi minene kalatia to wana tourner. Moni bango vetu moi tourner ba deux personnes ba tambula so ba wapi mais biso. Bango. Ba beti détourner ba deux personnes ba tambula so ba wapi. Biso Moussa ya kan biso tout. To beta ba province tourner. Wana kufeli mwana ye akufeli mutika bazawa yo mwana ya fali pupa donc il fallait faut aller comme il faut na so la vena la vision pour venir à la vision président la vision biso donc normalement comme président wa biso fali pupa wapi chucha limite le président chucha limite yingo moya tika ko dote na ngiko fali pupa ba no me biso ndo normalement to oui ça fait la biso champagne ça yenza mala on a besoin de ça la boire si la simon la bazo diembela wana nazala chucha na zango na ndenge ngolobe afale alisa kina biso ce que ya boso babilo ngwa wario eza passe on a mona fali baza kuna mutema ya pasteur na moni ba pasteur de la bakini ba kufeli ba basi ba lelo ngwa fali nda leche ke vate fali ba kwanza ye chucha lumière ba simbe boy na mbebo atika kole tamoko na senga hivi mwa talaka biso ba yo nebi wana mwa président na tolaka e chombo mais ya benga na niveau ba kini Flori fils le marketeur na yebi ki chombo ya kaka minute keva donc ta kufi et ça nga maman na passe mais à la personne au beaucoup t'amate juste capo na fali pour c'est ça asa na bolamu donc elle a été kufi c'est na kuto na kufa sona kini maman na passe mais il fallait pour pas aider notre leader à saluer pendant que ça va bien. Dans mon fallait pour pas eux qui collent la banane minute qui va. Parce que moment moi qu'on en Europe, fallait pour pas donc à saluer tous les moyens actionner la famille à aider bango et à ceux qui vont entrer comme mara minute qui va comme colline en Europe à juste une seule membre de la famille na ya visa. On a pas Europe à juste le visa à tini bon sur la porte ça va bien. C'est là soubien comme on a notre président Moussa Kiyaya MK vient biso donc in Angola a vu délégation atindi ba kena kini ba kena la minute oui na mona ki vraiment délégation na le minute que au moins présence ya ba wario ya Angola la kati ya Congo donc est marqué lisusu donc et place il fallait pour pas la kalobi non ça allait bien ça la rapenda na ba parce que c'est ma kasi bazali place le CG Jules Monde qui est vraiment azala qui n'a bande comme souci merci vraiment à la président Moussa Kiyaya na moni ba équipe na ba RTNC bazala qui wana ba Patrick Lexis na ba liboso Patrick Lexis na sona ngale ga RTNC Patrick Kaluji notre cameraman ingénieur de voyebi akina RTNC moi c'est la faute na Kaluji affronter qui à Moussa Kiyaya donc il y a ça là Moussa Kiyaya avait ça là yango wana penda c'était là ba lobi mon vivant to simba na lisapi moko elongolaka silité donc c'est important tant Moussa Kiyaya a payé à pousser pouce toujours pour soutenir leader na biso Fally Ipupa donc moi je suis le corps nazarana akati yebsanga na rofinga Fally na nini nazala nga problème na Fally te moi je suis juste journaliste ceux qui Fally asali malam to kolobela et toujours continuer parce que tout le monde qui peut Fally ndenge aleli Fally abimissima a mis en plein personne déjà na ba niveau ya ba Fally ba aigle wana ko le na miso ba to mais faut donner au Fally azwaki na joli na comprendre on juste là na ko comprendre te yope esala ki bloni pour battre nous battre ki image a Fally pour pendenga zo lela battre pe ba lela ki sokota ki na téléphone il faut le lotala ki na télévision alelisi battre Fally pour pas ti na suka ba o wana ba yaki wana ndo lobi wana so mona ki bango donc na ko ba yamso ba yaki ya biso te po ya biso ba yaki na kuna na matanga wana bamona chike va bo na mambo batika la kia na mambo batika la ki awa na ngola ba yaki na Moussa Kiyaya ya président na biso to yaki tokendeko le matapo Moussa Kiyaya président na biso ya ngola asalaki gage tout moya makasi desi ba biso tozala na ye jamais na koluka so président nga asali gage ebele na moni pona matanga chikeva asombele libulu te atinde de moyenne Europe te mais gage to asalaki yaki moi ebele donc oya ye tokendaki kini
Ndето ke kini bon on nombre de tikala mo quelques personnes. Ah non, on a pas de main à Barcelone. Oui. Merci beaucoup la grande famille, c'est Jabin Vindo à qui à Mola. Ah, babi, émission quand on a le Rabino, émission na bino boningara mingi, émission yaki lelo, babi tout le belango, vamos fala émission. Quand c'est les 10 heures, tu es pénal que solo là, Makamozo de précisément la Katia Luanda, ceux qui babi badbazo sa malam, pourquoi pas Toloba, il faut te le belango. Merci beaucoup à présent qui ya Moussa qui ya babi Vwando ya Mboka, wana papa nanga ya Kale, to uti musika na yo chamia rapesio bambote, émission auto dédiée en repona yo Moussa qui ya international partout dans le monde. Ingénieur Bravo qui est derrière la caméra, la Pessimbo Tenanga, la Warrior, Nyos, Yakati Angola, partout dans le monde. Chouchalimière, Alinga Rabino Ming et pourquoi pas à notre président, le président Fali Poupa, parce que tant qu'on a yambi Warrior, c'est les gens qui ont président Fali Poupa, tous les mecs un peu consolés là. Nan de Konabiso, Bologna, garçon Bologna, to bandani kala. Tu es musika donc balobi maman monsieur soya raté et bébé ça va relation conseil dans autres ça va na ba démission soko yebi ke yona mutu wana boswana te bobunda te relation na bino mais soki mutu moko aye pa bébé ça il faut to tenye menga wango to mutu moko aye bi pona na za no bien inaye il faut to boyaka. Parce que nous sommes la famille donc je suis là avec garçon Bologna de Wario. Bon petit garçon Bologna. Bon petit choucha lumière à Luanda. Choucha lumière na biso de la maquillage. J'étais béni. Te pepele yo yebi gampo te mère. Yo yebi nazana ngai nazaka Wario. Donc kala on lobby mais toujours ensemble, il a fallu pour pas aider l'orchestre, il a F victime. F victime, mais je l'ai kitoko. Donc, on a battu, on a aussi un succès, on a 2006. Donc, il a le biso kakato, on a droit chemin. Donc, droit chemin, il y a 2006, on a dit le tout le temps, on a un rythme, on a droit chemin. Le rythme est toujours un droit chemin. Et le copain, au Bengaïna, Isaac Ming, fait solo là, car contre temps, tes opérations, pour tout solo là, à propos, il y a maman présente, il y a mon néné, Bino, Wario, Aute Kotika, Bino, Kalamingité, Awa. Mais il y a que ça, il y a plusieurs, comme on a fallu pour pas, et Pessi Batunia, sur le exercice, Makambo, président Fali pour pas saler, dans matin, il y a qui va et ça dit plusieurs na bateau sur le monde entier et ça la bateau bandor dinga Fali pour pas na minute il faut dinga cause bembe pour bateau baza envie de tozabo pour na rejoindre visa c'est difficile. Je comprends. C'est difficile mais comment la président Fali pour pas pour bembe kolongwa à Congo Kinshasa en Europe et bembe kendalo kwa koni. Ils ont dépensé tout ça cher que les camotos bon c'est la visa mais en dit que dépenser belé en bongo pour na et bembe ya mimi chikeva et comment mais Europe balé là on a ba condition au balé en tout cas et ça fait vraiment plaisir et après tout ça sur le lango message ni to yo ko lo bani na ba arti ya boye au bino bon dîner la moto moko parce que continue toujours comme ça là malamu ko lo bani pour nous choucha lumière dans le bosso souci autant obéter ma sur 1000 chèques notre maman présidente wa kufatika biso wa Wario donc on a souci ça n'a passé moni 1000 chèques aki me moko ndeti biso ba Bologna oyo na bando kamera na mabanga na ekala pa bakoko na biso po ba vina biso ntone pa bato bibele ba chéri te ba boka 1000 chèques lelo 1000 chèques à se retrouver comme Wario lokola nga garçon Bologna donc to ko na même pool maman présidente na biso donc abanda ko solo na ngai lokola wa ba ezanga mo nda okamo sur la commune moi qui dit bah attendez garçon Bologna au garçon Bologna ou ata bi perfil na na Fali pour pas bi o Wario donc on comprend bien en soi na kimia il y a bien donc ce perfil il a fallu pour pas comprendre déjà identité le plus des ala bongo
véritable donc il véritablement na nzambe bayeba ye na makambo na ye donc so na komi 1000 check na komi 1000 check na komi moi président boye mbala moko ya mbanga ye c'est ça là du sana relation muto na ndo ba kombo na ndo ba son na komi na frontière ye ayama ya pepele sa microbe so so la na ye ba nini na yebiki ba tamu na senga ye moi talaka biso ba yo na bi wana moi président na tolaka e chombo mais ya benga na niveau ba kini flori fils le marketeur na yebiki chombo ya kaka minute kiva donc ta kufi et ça nga maman na passe mais à la personne au beaucoup t'en juste capo na fali pour c'est ça asa na molamu donc elle a kufi c'est na kuto na kufa sona kini maman na passe mais au fali pour pas aigle notre leader a sali pendant que ça va bien na moni fali pour pas yo ki ko la bana minute kiva parce que maman moi qu'on en Europe fallait pas donc à saluer tous les moyens à soutenir la famille à aider bango pe à soutenir la terre comme maka mimi tike va comme colline Europe à juste na 5 membres de la famille na ya visa pe ba on va que na Europe te à juste le visa atini bon sur na pour ça va bien ça là soubien comme on a notre président Moussa Kiyaya MK vina biso donc in Angola a vu délégation atini ba na kini ba na la mimiti oui na mona qui vraiment délégation na le mimiti au moins présence ya ba warrior ya Angola la kati ya Congo donc est marqué lisusu donc et place il fallait pour pas la kalobi non ça ça la rapenda na ba parce que c'est ma kasi bazali place le CG Jules Mundé qui est vraiment azala qui na bande comme susu merci vraiment à la présidente Moussa Kiyaya na moni ba équipe na ba RTNC bazala qui wana ba Patrick Lexis na sana ngale ka RTNC Patrick Kaluji notre cameraman je voyais akina RTNC moi c'est la faute na Kaluji affronter qui à Moussa Kiyaya donc il y a ça là Moussa Kiyaya avait ça là yango wana penda so sepela balobi mono vivant to simba na lisapi moko elongolaka silité donc est important tant Moussa Kiyaya a payé à pousser pouce toujours pour nous soutenir leader na biso Fally Ipupa donc moi je suis le corps nazarana kati nebsanga na ofinga Fally na nini nazala nga problème na Fally te moi je suis juste journaliste ce qui fallait ça malam to kolobela et toujours continuer parce que tout le monde qui peut Fally ndenge aleli Fally abimissima a mis en plein personne déjà na ba niveau ya ba Fally ba aigle wana ko le na miso ba te mais faut donner au Fally azwaki na joli na comprendre on juste là na ko comprendre te yope esala ki bloni pour battre battre ki image ya Fally pour pandenga zo lela battu pe balela ki soko ta ki na téléphone il faut le lotala ki na télévision alelisi bato Fally pour pas ti na suka to moni lisusu azara ki na bana ya Michikeva Brandon na baleki na ye bakangisi photo basali ba vidéo ba memi etine aéroport kozonga ya Fally ba place wana yoko ko loba nini wana na place wana na makambo le bébé pas aigle c'est là biso pas bien pour te comprendre que te aigle azana donc azan ki bo moto humanisme zakati na ye donc ki bo moto ayebi ki maman na ye imaginer pour Fally pour banda sala au caisse na ye F victime bon moi président pour 1000 check bazala taza mutali boso au Fally pas normal ba ki wana maman président ya ba azaka ye oui parce que la chini musika bana na chela terre si vous akufi et ça la maman na douleur de ça la Fally pour pas aller les bimba michikeva alala wana tala kubana zana kini asala na bango alala na bango na mwasi na ye akina ngo Europe yemo ko accompagner bembe jour ba kendaki na église donc azala wana donc alela michikeva ka loko do na éviter donc chucha na zanga na ndenge ko be Fally alisa kina biso ce que ya boso ba bi longo warrior comme ça passe on a mona Fally pour ça on a mutema ya pasteur na moni ba pasteur de la kini ba kufeli ba basi ba lelo wa Fally ndale chikeva te Fally ba kwanza ye chucha lumière ba simbe boy na mbebo atika ko non na éviter ba pasteur ya msu ba kufeli ba basi na wale wana ba charisme mais aigle azul la chikeva loko na éviter ça la biso passe na biso to laki pona zana
petit na toko sende fali popa na lunda alelaki asali ba live azolela po amoni aigle que toko sien je te salue en direct pourquoi pas la pesi boss Dox Kebe bambo tebele pourquoi pas boss Juma en direct de Kapa Babi C4 Babi boîte moko C4 donc Choucha Lumière et pourquoi pas boss Bamba la pesi koto boss Hippo Boalui bambo tebele la pesi Eric Talume patron bambo tenoyangwana ya papi matalata la matos Choucha Lumière moi on a pesi bilo toujours bambote et belé casque fouti donc la pesi bambote et belé toujours continuer kaka na garçon Bologna et nous comment la respecter ce qui va être na non so famille pour passer là qui na vie ce qui besoin na leader tona motu moko be tona camarade ato bozo zalana yé de vanda la mine so sali kam il faut pas le battre oh sali bien oh pour sali mabe mais un peu même la famille bilo bozala rata fali sali mabe il faut le bangoka bien ata fali koto a BBC mabe ya fali de mon ngolo justifie que linga moto pe un moko sala bien aza présent mon bobi te présent oza biso to linga ko mais et loko salaki to se pété par rapport ni comme on a fali pupa na papa na e ko sholo mide balobi mukolo rotikala mukolo leke rotikala kaka leki mwana pa rotikala mwana ko mwana penda bango mibale ingénieur ba va rotela biso ngo biso to s'attendait que monsieur fali pupa malgré ba pete nya ko yaka toujours pembeni ya papa ko pesa mbote balobi te ke mbote la sike bozonga ni te de connecter mbote mais asalaki o ko ka ko sala po ayeba ki ke kofia ya ayeba ki ngo ke kofia zala mais fali pupa sala ki o ko sala d'après on a dit que côté les carrés. On a plus d'explications. Ok. On a dit que nous sommes na parents. Ok. Nous avons garçon Bologna mais nous avons parents je suis parent. C'est ça. Na moi na ngai. Donc par exemple la personne moi na Joyce na moi ko na linga moi mingi. Oui. Ndé moi na personne exemple fallait pour mimi tikeva na yo wana mil check. Tika na social media mimi tikeva ndo bwa na kwa mimi tikeva pour kofi ba wera mimi tikeva ba bwa bongo fala yena kiyena kiwa bwa ki mil check na yimite ashanje na kombo no alimwe mwa siko mwana ne wana kufi mwana ne wana kufi kofi ya yena yebite social media bon wana kofi fala mwana kofi zawana ata bakuta na sala ata bayambani te ata basala nini te mais le bla bakuta mwana kofi so place ba so wana ba on se ba so la minute ke wana ba sala Messi wana la le bimbi alu bate ala mukate fala na posa alina yi donc ala posa pe ya sala ki ke ndeba baso mais wala ko ba ki wana wazo ba mbete ba ki pa di place ba ki na te wazo ba ki consoler amuni ke te fali pour parler de trop asa mwana ngai petit na ngai donc il faut la consoler ye ayambi azo consoler li na Rwanda donc makambo na ebite ve na biso so ka ki dey ebite ya ki pinda dey na minute ke vo ba tlo ba loba ote ko fia ye baso ki ye liboso na ye le na o ka batunde ba loba mais biso to ke na biso kuna te biso to ke ka papa rotika papa mwana exactement mite mwana wana kufe mwana ye akufe minute ke baza wa yo mwana ya fali pupa donc il fallait faut aller comme il faut alors on tente ya bafa atike membe social atike membe aller ba kofi kwa sa nini donc il est là dans panzi pardon ko la biso wana magetu mabe na ye aza na panzi fallait avec na bembe azo le minute ke pa mwana na ye akufi donc il kofi pe meso di papa mala fois ya ke pas fallait à consoler tika boye ba pesa ba conseil ye asel ki ye oui il fallait famille ta fallait akufi na ba ke boko ko sala misala wa so ba makasto ko kati et on a te que notre kuna so to sala publicité pour biso to sala vraiment polémique te ya comparaka a émission sans polémique to so le la kaka dans son Bologna to moni bino après kaka yu arena ya fali ba wario ya Angola Tanzanie na rebité et le premier salaire que ba wario ya Angola bo Tanzanie après kaka yu arena ya président Fani Pupa bino bozala rabo moko bozedo ko moko bo sali fête salama kina en Angola nano et salamate mais comment na bala moko sibitima ba wario bo Tanzanie
tena makamoko panzano ezanga ekamo ya mituna bana bakwa nini bazaki mbangu bapanzana na kimbangu azalaka ye moko imagine kimbangu aye moko me ba église na kimbangu ndisi na ngola pe kaka ezaka mibale ya ba kimbangu na ba tuma sanga na kuna me ezaka kimbangu dama panzana ipana ngai ndisi ga so bonga bana ni logo te ona bi Yesu na sata bazaba na papa moko me ba panzana donc ndemo be biso ba wayo ngola to panzana biso ndo lobi wana me to za wayo tu veux bien ba wayo to ba wayo ya fali pour aigle l'idée wana ka moko na fali pour aigle comme ça ya bino ezali et ça ba wayo le ka ba wayo OK le wayo d'Angola bango ba reposer ba ngola biso nde bango bana Congo ba kena matanga mil cheki ba wayo wana munyo za CG na biso na CG jini mundeke de kabinda kunene nazalaki na matanga bawario awa na Angola nazalaki mes présence na bino ezalaki te me na mona bandeko na bino mosusu oyo bozalaka réunion kuna bamosusu bazalaki me bazalaki kaya kotelema na bacoin bayaki mpenza kolengisa bandeko wana mosusu mpo batalaki ke awa matanga esalami ezaka biso tozalaka eloko moko me ozalaki ekozaki problème te na ngamu na bino koyanga mosusu te ba oyo wana bayaki wana ndo lobi wana so monaki bango donc na ko ba yemsu bayaki ya biso te po ya biso bayaki na kuna na matanga wana bamona chikeva kuna na ndambo batikalaki ana te na ndambo batikalaki awa na ngola bayaki na Musa Kiyaya président na biso to yaki tokendeko kolela matapo Musa Kiyaya président na biso ya Angola asalaki gage tout moya makasi desi ba biso tozala na ye jamais na koluka so président na asali gage ebele na moni pona matanga chikeva asombele libulu te atinde bomene na Europe te mais gage to asalaki yaki moi ebele donc oya ye tokendaki kini nde toke kini bon nombre to tikala mo quelques personnes na mona ba na Barcelone yaki na ye aboye pe na journée le kabo donc yaki na Musa Kiyaya sko na éviter ba ono yaki ya biso no biso yaki ya biso yaki na matanga moko boye bon na ndio so matanga wazo wandika chikeva ya na famille ba famille na ye pe ndio biso yaki famille wao yo biso na ngana biso za famille wao yo nga chikeva taka na bitolo histoire na ye ya boye na mona ete mais na lia la mama présidente na biso ya ba wao yo tokendaki kuna to lele benda boto mona ye ba oyo mona ete ba mona ye ninga lali wana baleli ye ba Jules Mundeke ba masana nga bazaki kuna ba oyo tikala ki awa to na notre président Musa Kiyaya NK akadaki biso place mo so leli ye donc matanga na biso en famille elekaki bongo ba oyo wana musu atikali na ebite so ba kian fuba ndeko na ye ndio zo mona la bebe bino bozo mona ya mupepe so kende deka bon ka likamoni lobi koma omonte ke bino bomo so bosela papa moko koto boye komini soki muta koto asoisi muta koto ba kopesa suspension muta koto bino so bozedo komoko koma na moment mo ba guerre koma entre bino omonte ke za malamu te koto wana bokoyelo bate ata ba président bazo bunda bino moko boza na bino te na bolingo parce que ça la batumsu bazana ngambo bakoti bayebo na rotama bakombo sisi azaki koto na même sisi na mbande bakome kuna mais réseau ezalaki ndenge toyoki paraîtrait ka pona voyage oyo ya Musa Kiyaya tindaki bato ba misusu bati pona ta na voyage wana et sali tumbi ba msuna kanda na balongwe bazomi na bango boye babe yebaka déjà moto azaki bosoka kebo bakendaka mabebe donc bon et ba biso na éviter moto akende mabebe ko ndeti ngai na éviter bato musu bakoke mabebe ndeli mabebe fo ezaka wa biso boye po ngana kwa ya msuna azaki boye na ya su boye ka ngai na ebi boye na do na ebi ndako ngai ya garçon bolo na ebi ndako yo na ebi ndako sko ko na ndako donc tika na yo linga londo ko ko ebi ndako na ndako lo tango yo longo ba ina ba instruction mususu mais avantage on a zo ndako yo na ndako yo est différent on a zo ndako pesa na koma na mundu beke na ndako papa considérer ngai papa boza na posa tinda bilo mona Chine na benga garçon boyo na yaka biloko feke faut uta Chine yo faut kende a considérer ngai ya pesa la territoire mais a considérer papa considérer na sengo écouter yo ba ko ko ngolo ba senga ki Musa ba ba te ki na senga Musa te Musa yo nda senga ki bango
dans 5 de bon est-ce que beaucoup que là la na na posa na tinda bino yosko ko so opinion na wate posanga na ba contre tanga bino beti yo ke ndate na contre tanga na batu musu balobi bino bozoti 12 boza kuna kanda ko bando benga déjà mupanti koto ko bezonga tangenga yo tangenga manda fobo tangenga boza 3 bosenga ki bezonga na bino na biso na kosi na télévision na kuna benga mututeli na Rwanda kuna benga mututeli respect bango tout baba yo comme moi baba yo ko langa respect na bango tout donc ne na benga na mututeli mais kana mona ba kuna na place na zayo lekina ngo kuna na vana nga les pour kuna ba 12 za moi trop kuna to vina biso watu mwa baketo omona ba ve mususu kutana bito social biso to ba jeune buenza fa songa biso ba masa nga ba jeune oluka luka ka kubuka na te tango to na ke matanga kuna na yaki musa beninga akuna bishusha limia matango kenya ndenga bi musa matanga kitoko ba kamele kibia musa lobema bete président ça le pasteur président ça le baraté asa simple na bi président na ke matanga asa simple na kompo na matanga benga na bise matanga le kitoko organisation kitoko ma amoso kitoko pa na pasteur na biso taka vient biso na to mena kibiso to ba président ko so bien que ba polémique là te ba président Diego vice président Diego te ba mbote Diego wa kusunza minanga shisha libia vice président la président mbote bele shisha libia tigara pardon pesa la mbote la na tu vas poser na biso MK donc vice tu na vice président na président mbote na président vice président Diego Mbote donc Chucha Lumière alinga ko mingi na pesi mwana nga ben et bien ke ba mbote na pesi famille mobimba ba wa retour na pesi Chucha Lumière na pesi na bino ba mbote nga pena sans polémique y ont sur la garçon Bologna lino ba nino ko lo ba par rapport ndenge bino bo sala ba wa na bino ndenge groupe kabala na mebale ba projet ni boza na organisation so kenendeni nini au présent musa so bongisa pona bebi pona fani pupa social media donc el boso nazo na mwa mke ben et bien que pour nous côté comme on a ça warriors et c'est na le moi to warriors comme moi donc bambote na le moi trop ben et bien que c'est beauté donc makambo bien eza na ngamu na biso social media musa qui est assez souvent comme moi mineni kalatea watu wana tourner omoni bango avec moi tourner ba deux personnes batambula so ba wai ba wapi mais biso bango ba beti détourner ba deux personnes batambula so ba wai so biso musa ya kan biso tout to beta ba province tourner et maman est surprise ba surprise de musa qui est biso mabululu joueur angolais international beta na Europe akoma wayo mais a fallu pour ça surprise pour la linga bongo yamuna binga bozala union fait la force côté yo bitumba zala kana ngomba kende na ngote po ngala lingite bitumba za ya chantage ya minoko mais za te bitumba za la kebu bokutani bobundi emoni muninga ko lobisete te ngana lingiata ba oba samusala ba oba samusala ba mais bozana bino na solo laka entre vous nous na bino bana il faut bozala la même morale je alime na kazo wana wala ke beti biso bitumba para bongo zala te beti nga so boyo na zana do ngamuna na témoin na vivre makambo réel ko na solo la na de venir so kuna te na solo la na la vision pour venir à la vision président la vision biso donc normalement comme président wa bino wa to biso fali pour wapi Chucha alime tu président Chucha lingo boya tika pour te na ngi fali pour papa no le biso to normalement to oui ça fait la biso champagne ça une zamala na biso de ça la kwa kai si wa simona mazo diembela na simona wana na nzala wana mo la ça va que tu es capable ya kotika na biso fait la biso à l'invision to na biso de créer musa ki ya ka no mo na boye mais tellement musa sala mais il fallait boire kai fallait ko certifier mais lui par personne attend à passer le côté négligent le pays donc na négligence na lia kaza déjà le kutana avec ça na kenape aussi na sumba wa déjà shuka na lia kina aussi na sumbi ki ya la zale ni si o la leki na sema na sumbi te
Ok, merci beaucoup, garçon Bologna. Adresse vos autres la réunion, ça va donc comme super bazar pour ça va contacter Bino pour comme à Wario et je sais nini par rapport à Rota la makambo au fali pour pas à sali na matanga minute qui va et pessi ba pour ça vraiment ya comme à Wario nga mona yo kama mama va le binanga Baba ko ndete mais eloko oyo arto fali ya sali à partir de moment mobile on a komi ko sepela na ye bande ko ba kozana posa lelo ba koma ba wa ba sangana na bino réunion ko za la wapi pe na nini koloni ka bozo la banda kuna bango ba vanda chez bango musagiya ya to développer makambo se bele aza poza liboso abengi la biso petit fali aya na mboka on est salamate aza poza liboso azo le biso sali tout ça la kaka ba réunion na biso aza poza liboso azo tinda ba futi bango ba biye na ba nyonso aboke de kimi bon kalata ndimela na zafu ba service to kenda ba Côte d'Ivoire donc za Côte d'Ivoire mais na yebi que so ko sala mais na ndimi ke ko sala makambo ya passe pour que la province ba dundu so yi ba wapi so yi ba bilanga bo sala na musa kiya tika na ndimela wa Luanda donc on va faire na biso wana ya pour na fali pour pas tout le monde qui concert aux États-Unis na ya Canada message nous ko pesa na ba concert aux Zoya pour na ba na Canada ba na États-Unis au ba Hollanda yo. Yeah, bon, on a profité un peu ça monte pas venir Michel Bacala en direct des États-Unis. Michel Bacala le martyr de WhatsApp. Mon ami de Michel Minto Salam pas. Ah, 2017. Michel Bacala le martyr de WhatsApp. Venez à les États-Unis, on a des challenges avec la Rafala, vous savez la pièce. Avec la aigle ayawana. Donc il veut aigle quoi dans beaucoup na yo. Bana Canada fala zoya lisusu ba conseil za le 13 il fallait avoir conseil le 13 na Canada azana conseil le 14 na États-Unis azana conseil après est-ce que avant que les États-Unis faut que na ba habita na tour de Europe habita le 6 habita le 7 donc a ça la tournée Europe, États-Unis. Mais vraiment, il a fallu les années, mais tout est un jeu, c'est un repaiement. C'est une machine, ta machine, elle me rejoint en panne. Tant que vous avez besoin de faire, vous avez contre il faut que le président, mais cette fois-ci, paiement moqué. Tu vu que j'ai sommé, le commissaire sommé, le commissaire du colo, mais il faut que ça fait présent aux arabes pour ça, il faut nous autres et paiement. C'est un musala choucha lumière. Fali wana sala musana. Yemoni papa bimada tonde singa misana bima 4h. Ata 4h exemple madame bima ko bimate na kosa kosina bima na kendo. Ata do bina fali ndeni ni wana musana. Yan ko tila yeba mbongo. Donc tant que pesa ba contrat, il faut qu'il naka. Donc ba fana ko le beta ke grand pote mère et des élèves mais il faut qu'il pour qu'on chikona ngwesa bana balia, ngwesa ba identité ba se retrouver, ngwesa ba vie na biso ba junior mutu ko ba se retrouver, ngwesa ba vie na biso ba Zagalo va se retrouver. Donc il va calendrier ça pour se bénir. Et donc le 16 novembre à Zawana na Marseille, le 27 à Zawana na Lille, le 7 décembre à Zawana na Nantes. Donc on se laisse makambo wana pour écouter ça bon pour tala fala pas orchestre na na ba wa zo charge na bango. Donc makambo ze bele choucha lumière tout tikaye asala boulot ni on sa tala makambo bali bona musala. Tant que c'est la fois là, tant que contraire il faut qu'il à ça boulot na et tout le monde est soumis. Mon salaire mon salaire de pesa kaye c'est mon avis. Donc faut soit champagne le bloc en faut boulot. Donc à ça là yango wana biso ba wato lika bongo po yango ndese na bakabasele bakuya na mai kabasele wana makambo kabasele wana tilo na wana bravo kabasele yo kompo de cheve kabasele mtu akwagi na mana wa mna funa kwa wimba kabasele kwa sika bakuya mbona mai le bela BC7 niveau beta BC7 kangi yobani yoko pesa na bato vraiment bazo beta challenge ya BC7 même bimakte niveau de bêta qui et bini batu bazana bazo consommer des 107 na ba papa mekolo na ba koko bazo bina des 107 message mes amis des 107 tala donc tala des na oseka pour accompagner des 107 à premier jour le bima kabasé la qui se ko biembela na date wana fallait pour que aigle a kimine date a changer date
Kabasele atikala na mai jour yango le Kabasele atikala na mai fallait pour annoncer date nous ça bimsa DCC DCC l'équipe Kabasele na ba vie donc Kabasele accompagné on fallait azaka fallait talo DCC na ça DCC comme ko produit na ba artiste vena biso wana René ba na fallait au moins on fallait ça fallait tikeli donc bete ba conseil azaka pour la DCC na mona ke alembo do vembo azu na journée wana social media na zo ngote na mona ki vraiment ba pasala ki ba sous les kauka ba basake donc basake belé ba yaki ko soutenir 207 ya René Lo quoi message de la fin na ezani na ba oyo ba zolanda yo poto yaki to lobela mimi makambo ya matanga ya michike to lobela pe ba production ya leader Fali Poupa oya kobeta ba production ezoya mikolo ekoya message de la fin ezanini pour na tosi solution option ya message de la fin ngezaka liboso na ko bare nazake sengo mingo koma wa social lumière tala wa ngai ça va bien mais on a botanga wa yo za chrétien Yesu Kristo za mokonzi alors bisa makambo wana to lelo ko bana Yesu za mokonzi na lokasi ko na sima Yesu za banani na beti na sura ko bana sima Yesu pona ngana moni Fali Poupa na se tu que Fali Poupa on est la droit chemin na la ligne droit chemin c'est tu veux droit chemin mais sur la formule 7 ta na tauna na formule 7 donc Fali Poupa aigle za leader moko donc ya za frère pour na biso bana mboka ta mboka zo développer na ngote le roi mboka biso ba Congo ils ont développé te Fali Poupa za la pour na évolution na mboka donc yango na la ngai Fali Poupa donc le message de la fin na bana king bana monde entier to comprendre Fali Poupa à part Jésus Christ de Nazareth aigle za wana donc ton dimelaye azo ma musique na biso liboso azo ma mboko na biso ki na avancement on a fatigué beto zo ba na sima Fali social media te bon mo benge papa visa donc comme papa visa il faut appeler na Fali donc voilà tika na yo donc ezala yo mo aigle ebike azo diriger mboko pour na mona ki président de la République alanda ki Fali si place bano beta bale na Macron Fali bao chef na moko aya benga ya pesa ya mbote yo ko Fali Poupa président biso sur la idéologie ya aigle donc to comprendre Fali Poupa yo wana sauver mboko na biso donc boya na bon na éviter social lumière oza le message na ngapo na bana mai ba wayo bana monde entier to comprendre yo na aigle leader en football azomema Congo na biso ko na évolution donc mboko développer photo la ndara. Merci beaucoup garçon Belonia message ngeza harake boye babitumba banjoko matiti mutemo na rapasi la et le bidéché belé ba warrior sur Angola bozala et le moko bozana bomoko merci na président Moussa Kiya merci na ozo sala pour na social lumière d'Angola ezali mingité to tino musika to zala na yo social lumière ye sala ka ndongo le baina ngo sala donc to zala toujours pour na soutenir ba bonnes œuvres so sala baba comme malamu to zala pour na soutenir na zana nga sans limite sans frontières na zana pour na servir peuple na zana pour na servir tout le monde avant pour sa social lumière les la émission Angola automatiquement zana bobenga biso to sans limite sans frontières partout au Kendaka avec ingénieur bravo to gozala wana on a il me benga biso to wana donc merci na bino bolingaka biso merci na ingénieur bravo merci à ma maman merci na honorable Kinanga et sikozali donc chouchanière à PCO Bambote Kinanga sikozali chouchanière à PCO Bambote merci na Francisca Bossana Francisca Makani et place aux en Suisse merci na maman chérie pour y avoir warrior maman Langazara warrior na pesi mbote na bande konanga ni sans exception donc je suis mère vous aimez de Singi na pesi mbote nanga na vient na Kalou Dja Santu merci beaucoup
dédié émission par maman na biso Gloria Makufi Sophie babi maman na Bénédicte en direct Paris émission yango ana social media dédié pour na yo moi Sinzambe donc tout le mingi il faut te soutenir toujours Fally Ipupa na ba œuvre na ye pour bino koto karaoke main noire mais dans ce volet on a pas de personnes télé caméra na bosa into mo banga na ngai Paris ko kasinga maye sauver na nga kama ya magali beaucoup de Londres ya moni na kuka Silva Kamba na lelo moto manisha na kikolo Joseph Tesame obosi toko sende Fally Ipupa mon vieux Jean-Marie Kongolo Michel Bakala leader Hollande Gloria Makufi Sophia Mamana Benedicte Rigo Mayanga Nivel Mayamba leader Hollande Tokos Ndeti na film Ingénieur Bovo